Pourquoi le message vie est? Pourquoi dans les églises du message il n'y a pas la vie? Il ne témoigne que de miracles de Branham. De 1933 à 1965. Donc, ma disciple ya Branham ndi la tango wana. De 1933 oyo commission na yebandaki tina 1965. Batu oyo Branham a représenté na jugement bango wana. Puisque vous avez la génération à Branham était. Jeune homme, jeune fille. Quand tu étais petit, tu écoutais. Dieu t'a béni. Dieu a fait de toi ce que tu es. Mais regarde maintenant. Quand tu es béni maintenant, tu as grandi un peu. Maintenant, tu n'écoutes plus. Quand tu as eu maintenant la gloire, quand tu as eu de l'influence, quand tu es maintenant riche, tu ne veux plus écouter. On a normalisé l'impudicité. Non. Non. C'est pas ça, mais on a un sorcier. Un pasteur qui sort avec les fidèles de son église, c'est un sorcier. Vous ne connaissez pas le message. Vous êtes des sorciers. Le message, Sango, c'est Jésus. Et à Jésus. Je vais les choquer. Vous direz encore. Branham a créé les écrivains, oui ou non? C'est faux. Génération Tozali, génération, il y a épouse parole. Donc après frère Branham, 5 ministères. Dans 5 ministères, on a Baruti, Dioka, Vigudila, donc épouse. Tout ça, épouse parole. Les chemins qu'ils ont pris, ce n'est pas ça. Ancienneté dans le message. Moi je suis ancien. Dites amen. Amen. Pourquoi? L'ancien des temps. Il est à moi. Le Saint-Esprit. L'ancien des jours. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, mais en fait, Abraham... Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pona mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati sobo melika moko de jour bien mais hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bo benga pena alendele un numéro naé pour bo benga pour bo loco. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu mela en avant kende obima. O mela ngo. Ça des jours à tabater le loco moi cuire mon corps c'est bon oyopé anti-poisson donc ce que ata ils a la carte et longolango alende le mikolo somme
N'habité mindele yango ba pese biloko ba udia. Po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tchaka pazo à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit yango na ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga lendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Merci Balania Nouvelle Tendance. Merci encore une fois chez vous dans vos maisons. Épiscope Wayambo rendez-vous à rendez-vous na kitata. Na kanisi boza ya ko sepela déjà ninge bomoninga po boyebi ke matière ekotaka awa ndesika bato bazaka bwania pe mayele. Alors nazana invité na ngai soki toza ko sola langage moko na régie boko ko fongolela ngai plateau pour que bato bazwa confiance ya kolandaka biso bamona invité Nabiso Yamokolelo, bonjour, bien-aimé. Bonjour, Randekita, épiscope Yayambo. Ouais, Wazalendo, faut pas que ça Wazalendo. Biso Zaba Wazalendo, un message. Okay. Donc, ceux qui ont mis un message à frère Branham, touye. Sans coup du gouvernement, et Salama, Obabenga, ordre, Biso tout ça déjà, on a terrain, tout ça, Bunda déjà. Alors, Nakanisi, Batubele, Basi Baebio, Baebi, bien-aimé Nabiso, Jean-Marie Ikolo. Jean-Marie Ikolo. Batu basepela no mingi, batu baloba ke yo penza po na bronchir ndiro liaka ngo lokola ba liaka mapa. Bilei Nabiso. Bilei yango wana. Voilà. Tout ça toujours dans le scandale, il y a pasteur Carlos Barouti. Pourquoi tu le baraboué? Ce qui Hollandi maté pasteur Carlos, c'est comme ça le bana batumo boué. Nga epesa nga kanda. Pourquoi? Parce que il faut te yande ba païen bandimi. Hein? Liboso côté ya ba païen nga ke no sala croisade te ba païen ba bon la mitema. Il faut te yape maté à frère Branham et ça te ka ke bundisa kuna oke koke bundisa frère Branham na Jésus ils a place ko bundisa bango te. Et puis ami balé ate ya bandimi na église na ye. Et là mon na longola bazolo baka mingi ke ono ici c'est mon église, je prêche à mon église. Mais or ba prédication na bango zo suka na église na bango te. Ezo bimati na ba onde ti na ba réseaux sociaux ba bazola nango. Alors biso pende to lo bano to peso réponse, to peso pe na église na yo te, église na biso mo. Donc on interdire biso ko lo baso to ekuna na baroute tabernacle to lobi on interdit biso parce que on les églises na yo na bandimi na yo. Pe ces églises na te les églises épiscopaux. Donc tout ça la bouche autorisée na église na biso pe ko répondre yo na makamni zo ba parce que Jésus a coûté na ba pharisien. Jésus a bandok ne peut temple. Mais il y a des pharisiens qui ont parce qu'ils ont une connaissance. C'est comme si nous n'avons pas parce que nous avons répété dans a 3 courants. Nous avons 2 courants. Courant, il y a Branham Dieu. Il y a Ben Mutombo. L'homme de Dieu. Branham Dieu. Deuxième courant, il y a l'Ifoko du ciel. Bato ba croire Branham comme étant prophète du message du temps de la fin. Tous ces belé na sima, tous ces belé parmi bango maître nanga yowana. Bon, troisième vent et bimi na ebisi bina rigini kune bimi si troisième vent na bango ezani ya ko contredire prophète. Donc ba ça 50% ba deno, 50% ba Branham. Yé mo loba ki on a vidéo. Albango même ba ruta ka bano bonzo kasaka biso to ba finga biso pona eza ba insulte ba finga bon non.
bato bazotala lolenge bozotambola ti bozobenga balor mbongo na babiloko na bino bokomi koyemba banzema balor mbongo bozobenga bamwana oyo oyo nani komoni nani bamichel bakenda sikoyo biso toutaki na dénominationnel tobibi kuna bino bokomozongisa biso su kuna yango tomoni epuis na mateya na bino toujours kosakana na prophète yango tobengango troisième vent troisième courant poème so bobake ndeni bino na bino bato ya message tobomana biso biso bato ya message yana bato mosusu ya message base décide basakana na prophète yango tobi ke alt bosala yango te bato ya motombo kutu bazodérange biso te bato ya Branham die bango baodérange réseaux sociaux te tozoka bango na badéclaration te kaka ya troisième courant kaka oyebimi kuna na rigini yango nde moto ezotisa biso pasi. Alors pasteur, je crois que ozolanda réseaux sociaux tout le monde aza batelefone na maboko bazolanda oyoki pasteur kotelema na cher yango dana tiaki na générique na ngana pasteur kotelema na cher kolobake boza bandoki oyo ezaki ndoki boza bandoki boza na vie impudicité. Est-ce que ce sont des choses où le pasteur a pu tenir dans debout de sa chair pour nous relever la batte? Merci Randeki Tamoko Bito Benga Wazalendo. Wazalendo du message. Nakanisi na pesi na nobana na Nzambe mbote na komo na Yesu Kristo. Chaque fois na yaka awa na plateau na yaka te pona ko combattre mutu. Tu vas pona ko pesa lumière par rapport na parole. Ba français balobaka au grand mot au grand remède. Ceux qui malades des amukia ba ko pesa aspirine et sili. Mais ceux qui malades ya monene pe ba ko traiter ba ko pesa kir penza makasi. Donc lelo ceux qui tozali awa zali pona liloba na Nzambe. Na lengina loba boy. Koyoka komona na yokaki pe nazali komona na ba réseaux sociaux makambo tozali koleka ba déclaration de part et d'autre. Et surtout il y a campagne où Salemaki récemment dans le palais du peuple et pas révérend Carlos a organisé kiango na landa ki nyoso wana après wana na yokaki muto na moto commentaire na ye na vanda ki kimia na na yokanan maintenant na ye pona répondre déclaration moko par rapport na parole de Dieu pour tout ko combattre mutute biso eloke suki saka biso ezalaka parole de Dieu et yango na lingi nano na banda nano na mwa lisolo mukie frère Branham a pesa ki yango ya bateau de Titanic ezalaki na savant moko comment na océan ezalaki na mipepe minene mbonge koboma batu avanda kinye atali habité ifuna tonga masuwa moko oyo ezala mopepe ya ndenge nini ezala mbonge ya ndenge nini masuwa eko akoshavire te asali yango azwaki ta ebele azwaki ta ya koétudier mbonge niveau nini sukaka atongi masuwa na ye tanga sisi kotonga aponi capitaine oyo akokumba masuwa wana nazali kopesa lisolo yo par rapport ko comparer yango na ba conducteur ya ba église donc mutu na mutu akozwa réponse na lisolo na lingi kobeta pe na oyo na ko développer awa tango asilisi kotonga yango aponi capitaine abengi bato masuwa yango ezalaki na plaine aéroport ezalaki na terrain ya foot ezalaki na ba bar nyonso tout donc mboka mobima na kati wana sima ya kosilisa yango na discours na ye alobi boye masuwa oyo ekotikalaka jamais kodinda na mbonge soit na mopepe pon ndenge na sali yango donc ekodindaka te mais alobaki te ke soki bomemi yango na mabanga ekodinda te abike mipepe na mbonge tango asilisi abiali inauguration bomata ale bokumba yango ale batu bamati ale bango sala inauguration na yango batu komela kobina capitaine amelina ye masanga abi lokola ye moko savant alobaki ke masuwa oyo ekodindaka te ni na mbonge ni na mopepe ale tosala ambiance tosala ndenge tolingi ale bakei bazali kobina kosepela nzoka masuwa capitaine bien tenir compte ya maloba oyo savant alobaki motongi masuwa ye pa na ye laisser aller tokende kaka kote masuwa komema biso atiki na ye volant ekende mema biso
nzoka côté babana ko kende ko se diriger place mabanga ezalaki oyo ke soki masuwa ekomi kuna ekotobola masuwa pe masuwa ekodinda tango bazali ko pusana pemene ya mabanga masuwa moko ya mukie elakisi yango signe feu rouge pam 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 koyebisa capitaine ke direction zali komima masuwa wana ezoko kene na mabanga bokodinda capitaine alobi ça va si alobaki masuwa ekodinda ka te ebeteli projecteur kuna te ozako kene nzela mabe te bisu père asa tikelaki biso église bisu papa asa alobelaki bisu boye bisu pasteur tel asa bisaki bisu boye fondateur ya église lelo yo Yesu Kristo savant oya tongi masuwa yango komona yango parole de Dieu. Très bien. Aponi batu oyo bazali komema masuwa yango azui William Maro Branham. Branham. Masuwa yango yo na pesi yo. Kamba yango. Contre donc ekoza résister liboso ya mbonge na mipepe. Keba tele makaka na liloba. Yo tambula kaka na katikati ya océan. Ni na gauche ni na droite. Très bien. So ok na gauche mabanga, ok na droite mabanga, yo tambula na katikati. William Branham me atosi komema masuwa na ye. Masuwa. Te article ska ba auxiliaire na ye. Ngai na pesi avant kufa na dernière prédication parce que je vous ai donné tous les conseils possibles. Si manaye alobi binu bakambi na tikel binu liloba oyo nzambe akonfia ki ngai. Lelo yo mutu na mutu akomi komema église na ndenge na ye au lieu que a se référer na oyo savant Jésus-Christ nenga apesa ki discours na ye ni à gauche ni à droite. Donc mutu na mutu akomi komema église na ndenge na ye dit biso to sito zo baptême du Saint-Esprit mpaka na biso amema biso na baptême du Saint-Esprit. Or que frère Branham dit que nous allons de révélation à révélation. Tozalaki na âge ya pentecôtisme to longo wana to koti na âge ya épouse. Donc binu botikali kaka donc lokola déjà Saint-Esprit kitaki na église na biso allez donc to kokene na lola. Donc oyo nyoso ko ya bokipe na ngote maswa ya moke ezali ko kebisa bino. Ndenge bozali ko kende wana très profond ezali boko kende ko dinda libanga obi maswa wana or que capitaine tanga a s'en fouter a négliger maswa moke wana tango ezali ko kenda or que maswa ese toboka ki déjà bango bazali ko neka na ambiance tout ça là ba campagne ba guérison l'église na biso ka maswa ezali ko dinda maswa ezali ko dinda ba eko se retrouver mai déjà ekoti moyen lisusu ko sauver maswa ezali te. Très bien. Batu nyonso na capitaine na batu nyonso bakufi kaka mutu moko abika kaka yeko yembela nzambe azaki musicien mokili mon Dieu est plus près de toi kaka rescapé kaka moko. Donc nan fauteur ya kodinane zali na capitaine wa memaki masuwa bino ba pasteur bokomi trop sir na bino lek boza trop sir na liloba na nzambe ndenge Yesu Kristo moko apesa ki liloba bolingi ko kamba bongo te oh biso fondateur à l'église atika ki biso na place oyo tokotika la kaka wana toko bouger te. Or que Yesu Kristo nzambe moko azali komema biso de révélation à révélation wana azali kaka mo introduction mokena bisabino. Très bien. Merci beaucoup. Tout le monde a histoire ya bateau de Titanic keba tango bande ko azali ko kana plateau ko kebisa bino ke bozali ko na nzila mabe bombo na bango ba ini na bino te. C'est ça. Bozonga sima. C'est ça. Non makamba zako ezali vrai. C'est bongo. Est-ce que vous allez finir na pona nini mutu oya lingio sa gobiso nzelo zali ko kana ezali mabe. Très bien. Mais lokola bayoka kite maswa edindaki lokola pe bazali ko yoka te tant bazali ko pesa ba conseil ke bozali ko na nzela mabe bazali ko yoka te maswa ko dindela na bino bazali ko soutenir bino bandimi bakoma ba fanatique ba fanatisme ba fanatique au lieu que o même mutu non pasteur place nous allons ko kena na ezali bongo te bozali ko la ba intérêt etali na bino moko. OK to longo na étape yana to komi na ba déclaration oyo ezali ko lobama na église pe le bama ki na campagne. Tozongi stopper sa lumière. Na linga avant olobango to sengi na régie pour pesa biso ba vidéo ya biloko nyonso ba na campagne. Na ba oyo nyonso ya ko finga na ba oyo ba ndoki nyonso pour pesa biso comme ça ba to basa na moi idée après ba yoka ko développer. Merci. Boyebi message té. Vous ne connaissez pas le message. Ozande na kindoki. Vous êtes des sorciers. Le message, Sango, c'est Jésus. et Jésus.
Nao choqué bango. Je vais les choquer. Vous direz encore? Branham a créé les écrivains, oui ou non? C'est faux. Lokuta. Merci Nakasi Bolandi vidéo. Eza tricage te bisote batuto lobby moto a lobby makamunyo so yewana motei limbole la biso. Merci beaucoup. Nazali kozwa point ya liboso par rapport na ba déclaration nyoso nazali koyoka oyo lobama ki na monoko ya révérend Carlos pour tozana liloba na nzambe intérêt na biso des paroles de Dieu. Donc to meka kopesa nano lumière na place wana. Même ngai lelo soki na matina cher na lobi likambo moko oyo soit scandalisé batu soit pesi batu flou, il faut mutwa leka ala kisanga yango soki na lobaka ngo na kati église na ngai l'un des frères ou bien des pasteurs akoya komona ngai mais lokolo lobami na kati ya réseaux sociaux na lobaki na début na bike au grand mot au grand remède lokolo lobami na réseaux sociaux il faut toujours que ça na réseaux sociaux pour que makambo ngo ezala clair. Très bien. Premier point na zuna makambo ya création ya écureuil. Branham n'a pas créé les écureuils. Tolobelaki yango mbala liboso mais na tangaki citation te pour temps ezalaki mokuse na lobaki boye beti ya message oyo frère Branham ayaki na yango ezalaki pour na ko ramener biso na Eden to koma na niveau ya ko créer to koma ba petit dieu yango na lingi na tanga frère Branham ye moko ala kis ayebisa biso soki réellement tokoki ko biso bato tokoki ko créer na ko tanga yango na écoutez-les. Était à Makina Phoenix le 13 mars 1963. Dans paragraphe 38. Laissez-moi dire ceci. Même si vous me considérez comme un fanatique depuis ce soir, la chose même dont je parle arrivera. Une puissance viendra dans l'église. Elle y entre maintenant. Et le Saint-Esprit viendra les gens à tel point qu'ils prononceront la parole et la chose sera créée. Yoka frère Branham, laissez-moi dire ceci. Même si vous me considérez comme un fanatique depuis ce soir, la chose même dont je parle arrivera. Une puissance viendra dans l'église. Elle y entre maintenant. Et le Saint-Esprit viendra les gens à tel point qu'ils prononceront la parole et la chose sera créée. Donc, makambo ya création ya écureuil c'est normal Branham a créé écureuil parce que yemo comme to yaki na liloba esengeli ala exemple wana na kopesa nano exemple. Lelo yo papa na ngai azali pécheur. Donc vi na yemo c'est un pécheur ya mbisi. Maintenant azui ngai na bana ko accompagner ye ko ala kisanga ndenge ba pechaka. Nazali ko zo tanya ko observer ndenge azo a maison a tie a pas mbisi tango tukoya ko tala ba pêche papa nazali ko observer. Sika papa il faut attester ngai bo zwa ya yo pirogue yango yo page yango ay tokei ya yo ba maison yango yo tokei na pêche ale ya kei boye ko pêcher ngapela ke ko pêcher yanga ingam miso ngana ko kanga na ba maison na ngai wana est-ce que papa na mutu akangi yango ou bepe ngai moko mutu na mikangeli mais Yesu Christ a confié Branham parole
parole yango ezali nzambe nzambe ne muta créaka sikalobi ke parole yango ifozo ngisabiso na Eden aye ko tester Branham akimisi ba ekirei place Branham kana ko chasser pour attester Branham alobi ale oteyi il faut preuve na yango ezala Branham a prononcé parole tango alinga lemba encourager ye péché loba prononcé ezalite yenza me muta prononcé mais entraîner qui Branham jusqu'à ce que a prononcé donc makambo ya création ekirei Branham a créé qui ekirei parce que tout chrétien il faut à comme un niveau wana ya ko prononcer parole pe likambo salemi wana fin débat na côté wana to komi na étape ya bozali bandoki vous êtes des sorciers un prédicateur un ministre de l'évangile na yebite soki frère Branham na parcours na ye atikali ko finga moto abandaki toujours kolakisa donc qu'est-ce que je peux dire donc alobi nazali ko attaquer mutute mais qui dénominationnel qui dénomination donc qui credo abandaki ko attaquer basango ko attaquer bango te mais système OK ce que je voulais dire système mais non les individus koloba ke bozali bandoki eza trop dur na koloba boy cher bien-aimé tous les pasteurs lelo nzambe azali kopesa mutu na mutu ya yeli apesa mutu na mutu ya ye commission likabo mutu na mutu zana o ya ye degré ya onction soit ya commission nzambe apesa ki toboyite lelo yo soki lelo nzambe aponi yo ozala soit leader ou soit par exemple yonde ezali saison na yo lokola eloba maka o ezali saison na ngai toboyite merci tozo exemple il y a David na roi Saoul bana ya Israël nzamba bane ko pesa bango kaka ba prophète ba kamba bango ba ko se détourner babike no biso to lingi to zwa ya biso roi bana ko kamba biso Samuel abibe nini ngana sala binu ya mabe babi te nyonso lobela biso ezali vrai mais to lingi kaka to zana o ya biso roi ba kei ko pona roi Saoul boyebi li solo yaki na sima nzambe a rejetaki roi Saoul akei ko pona David tango roi prophète Samuel a oindre David na onction pour qu'azala roi Saoul tango apprendre yango Saoul akei ko luka alukisaki David pour que abomaye aluki yendenge nyonso tu côté David akei ko batama na caverne roi Saoul tango akei ko luka ka ina ba soda na ye ayoki posa sala besoin asumba na lobango na clair tango akei kuna akota kata caverne or que place yake ndaki kuna David azalaki na batu na yo babata basoda na ye kuna na kati tango akei elamba na ye robe ya roi Saoul ekiti ti permet place Saoul David azalaki l'aide de soda na ye bisabi ke ko bomaite lokoli ko bomaite zwaka ka elamba ndambo elamba kata yango David azua kati ndambo elamba alabi ke nakoki jamais kozwa liboko na ngana tia epai ya we mais mutu wana nzambe asia rejetaki ye roi Saoul mais David avec l'onction de Dieu comme roi aboyi koboma Saoul oyo azali rejeté na nzambe alobi ngai na boyi mopakola ya mutu nazwa maboko na ngai na boma ye ti roi Saoul tanga silisi ko sala besoin na bimi akende David aye koboma kobima alobi roi Saoul majesté avec tous les respects tala ozali ko lukisa po boma ngai mais ozalaki na la apporter ya maboko na ngai na ko sala nyonso nga na lingi mais tala pour preuve que ozalaki permet na ngai tala ndambo na yo ya elamba na ko sala mabe te po nga na boyi na masumu na yo yo zali we ya nzambe na kokita ko boma yo epesaki Saoul passe comment la que non mutu alingi na boma ya ngai kutu aboma nga me atiki ngai tala leçon munene yo lobi ke lelo ezali saison na yo oyo ke non après frère Branham pasteur Barut après pasteur Barut yo eza saison na yo toboyite merci parce que pourquoi ça na esprit te oyo David azalaki na yango bien que ba rejetaki roi Saoul mais ye olia boma David aboma roi Saoul atiki abing na boy lelo komiti na niveau ko benga batu ba sorcier batu oyo babandi so na école de dimanche batu oyo lelo bateyo lilo pour lelo yo okoma na niveau komi wana obana ko benga bango ba sorcier non mon frère wana eza esprit nzambe te zonga na raison sur la parole de Dieu soki ndeko na sali mabe soko monaka ko tambola malamu te
va vers ton frère lokola makomi elobi kofinga koloba bato publiquement na ba réseaux sociaux boza bandoki bandumba même pidi vraiment eza passe tokesi kango na deuxième point ya bandumba vous allez bandumba on biso pe toyebi moto olobela nalingi koloba boye nazali kozoloka ba exemple biblique po ngai na yete kozwa oyo ya ngai euti na mutu na ngai mais oyo makomi ezali koloba po ngai na yo constitution na biso ezali parole de Dieu. Oui, certainement mutu azali mutu akoki kosala mabunga. Nous sommes des humains, nul n'est parfait. Lelo yo soki ndeko na yo oyebi ke asalaki kindumba bazali kosala kindumba. Tozwa exemple ya bana Israël. Bango bazalaki marche na bango ezalaki na ndenge ya nzoto naturel sika ya biso ezali na molimo. Tango bazali kotambola na marche na bango bana Israël tomari kotambola soki ndeko moko parmi bango oyo azali boso asumbi nyei akundi yango te oyo akoya sima na ye tango amoni yango alobi te ezali kaka ndeko na ngai mutu asalaki besoin oyo lokola azali ndeko na ngai natimola libulu na couvrir yango po azali ndeko na ngai lelo oyo soko oyebi ndeko na yo nasalaka kindumba pourquoi ko publier yango na prédication na yo pe na ba réseaux sociaux wana eza esprit ya nzambe te vraiment en tout cas tozonga na raison basali na nzambe nyonso tozonga na raison ezali esprit ya nzambe te na kopesa exemple moko boy na pesa exemple moko boy na bandeko nyonso ngai na ndimaki message na province ya Mai Ndombe nazalaki d'ailleurs interprète ya pasteur wana pendant 9 ans un jour nazalaki na ndako na ngai na tongaki ya 3 chambres salon nazwi leki na ngai baleki na ngai mibale frère na ngai moko na cousin na ngai moko tobandaki kovanda na bango napesaki bango chambre yango ezalaki ya liporte ya libanda baye kozwa pe camarade na bango misato bazalaki bafrère bandimaki message te tellement baza bandeko na ngai baleki na ngai napesi bango bavanda or bazalaki bakourir de jupon bakourir de jupon peza donc kindumba ya salité donc mwana mwasi aleka te mais ngai nazali sika yango interprète na église et je savais ça bake kofunda bafrère bayepa na ngai diacre na bafrère mosusu bayepa na ngai comment vous allez autoriser baleki na yo oyo na camarade bango mosusu bakumba bango 3 le kindumba ça ne va pas na kate ya lupango na yo zali serviteur de Dieu tout cela bakumba ko bisanga yo wana nabi merci beaucoup nabi na poser une question moko est-ce que mutu oyo abotami na nzela ya mwasi na mobali akoki ko bongolisa muninga na ye mutu balobi te nabi bon deuxième question soki na bengani bango na ndako na ngai keno na pekisi bango basala kindumba na ndako na ngai te pemeni na biso wa grand hôtel ezali donc zamba grand hôtel oyo ke donc zamba ezali bakokende kuna bakosala ba besoin na bango na basi na bango kuna na biso bango na ngai po na ngai nalingaka mutu akutana na nzambe ye moko comment mabe na bango kindumba na bango ya kokote pai na ngai po na nini est-ce que ngam sala kindumba wana na makila bazali bandeko na ngai bazali baleki na ngai papa si akufa nazali lokola papa na bango na ko jamais ko benga na bango basala ba mukolo bakokutana na nzambe akobongolisa bango ngai te na pesi bango réponse wana pona baba monaki mabe ba ke kofuna ngai pa pasteur na répéter même likambo wana na aussi pasteur est-ce que pasteur yoko kobongolisa mutu na vie na yo habité nana ko ba nzambe ye moko nabi botika soki bazali bana ya nzambe nzamba ko bongolisa bango ngana kotika bango kaka so bo livrer ngai pas de problème bo livrer ngai mais ngai na yebi ke muta bongolisa ka mutu ezali nzambe mon frère pasteur avani nya répondre ngai te jour moko bona vandi ti na bengi bango misato na biboya na vandi si bango tolia première fois tolia ngana bango place moko tole papa esili o tolia ki na biboya tolia tant ba silisi to sisi ko lia na poser bango na bibo na ina poser bino question moko poser na bibo na ina tout na bino nazali ko pesa bino devoir moko mutu na mutu tanga azali ko kena ndako avant lala ayebisa nzambe alobiki nzambe misho tinda kinga na mokili ezalaki kaka po na diverger bana ya batu ya basi soki ezali bongo nzambe répondre biso mutu na mozaki na poser nzambe question bakei mon frère, il est qui 3 jours. Je te dis,
moko oya bango baleki nanga mibale wana te mais moko camarade na bango babengaki wana aye pai na alamuki na tongo alobi frère Jean-Marie naza na posana solo na yo ngai tokoti na salon alobi makambo lobelaki biso lobi na poko biso misato etouche ngai vraiment na l'action secret ya kinduma na biso abimiseli nga ba prière ya basango azalaki acolyte alobi yangoyo donc soki na lingi mwana mwasi na voix normale aboyi tokosala les prières yango mona balekaka autour des rôles donc soki osali prière mwana mwasi ye moko akoye epai na biso akolanda biso donc banda lelo yangoyo zwa yango tumbango na bongoli motema kaka lelo lelo butu eyinda te fo bapesa nga baptême mwana na kendeki na baptême en pleurant un bon frère tanga zwi baptême baninga na mibale wana mususu azali ya frère Eli na kopesa même numéro na ye bo benga ye que a témoigné que c'était ça tous les trois bango so mibale aujourd'hui des frères en Christ mais moko nzamba sia benga ye mais les deux sont des frères en Christ aujourd'hui bon soki na benga na kabango lokola bande ko bayaki donc mon frère likambo ya kobongola sama ya moto et dépendaka na nzambe ye moko to finga na te bandumba na kati ya église na pesa exemple na pour que et pesa exemple que non même ndeko bozana na église wana bo benga na kabatu te plutôt prier petit que nzambe temps eza musala na yote yo zalika capitaine zalika kumba masuwa oyo kolo atongaki même bango na destination mutu na mutu soki akufi na nzela etali yo moko bokunda ye mais botika que ye nzambe ye moko apprendre soin ya bat nyoso. OK, merci. Tozongi na tokomi na étape mosusu ya chrétien ou branamiste. Na ebita so toki kolobela yango soit to so tolobela ki yango c'est déjà passé. Est-ce que Carlos pas ancien? Mais au benga na ancien Liforodiciel, ancien Dioka, il est pas ancien. Bon, tant que muta memi charge ya babenga munyo so memi charge ya église ten ancien. OK. Maintenant na ko qualité na ye, na imité so to ko zo vidéo. Na qualité na le bien ancien pour na ndenge lo belité, bien ancien pour apporter Jésus-Christ dans ancien ancien. Azo révéler gaye makambo yango akomi ancien. Est-ce qu'ancienneté au biso to zo lo bela na message ou bino bengela na message. La na vidéo wana, landa vidéo après to zonga. Bonze abazo kende. Les chemins qu'ils ont pris ce n'est pas ça. Eza ancienneté na message te. Eza te ko umela na sangu. Ngala za ancien. Moi je suis ancien. Dites amen. Amen. Pourquoi? Bonani. L'ancien des temps. Paka bileko. Il est à moi. Akati na ngai. Le Saint-Esprit. Molimo santo. L'ancien des jours. Paka mikolo. Finité. Ah. Est-ce que les anciens yo lobi ezana oya zoloba? Bon. Ancienneté, ancien zali motoyo abandaki na liloba. Moi net lokola ba pasteur révérend Barouti paix à son âme. Ba pasteur Vigdula, ba pasteur ba frère Lifoko, ba pasteur Dioka, tout cela wana ba ancien, bon respecta bango. Ba pasteur Kalumbu, Bampaka openza do ba yebi message bien. 1974 ba pasteur Ngonde paix à son âme. Bangwana batu oyo ba kolisi nangai na pasteur nani pasteur Carlos na école écodime ti lelo tozo connaissance lelo que nous tozali nango même ngai na zana plateau pour na défendre parole de Dieu na sens wana azali ancienneté na sens wana na nini na koloba nini na ngambo wana az ancienneté mais a commis ancien oyo azali kolobela azali ndenge nini lokola na nini juridiction na ye soit na évêché na ye pondenga azali wana azali na ba pasteur ba bima na Baruti tabernacle comme épiscope pas comme épiscope na ancienneté na ndenge wana mais ya zolo belango na ndenga pour lati Jésus-Christ parce que débat na biso comme ya Jésus-Christ. Alors parlant de ngana loba na bitina na poser question na parler na loba ke pourquoi Carlos a commis ko sara na combat Branham na lingo landa vidéo ba chaque déclaration na est toujours
kosakana na komba Branham ba chaque déclaration na kosana komba Branham et puis na suka nga bike Branham azali ordinaire na kozwa na suka lité ya pasteur Dioka après avoir yoko parce que Dioka leli Dioka esali pasi komona mwana oyo tobokoli na makambo oyo mwana oyo message esali na ndenge nyonso me tala makamba comme kosala pas comme kosimba mbongo po komi boy yanga comme kosaka na message. Est-ce que Branham azali comme tout autre homme Landa Beluko Carlos Alobia Potosondi. C'est notre langue. Nana a sa message. Qui trouve le message? Ce sont les prédicateurs mal intentionnés. Par le nom de Jésus. Au frère Branham. C'est notre frère. Extraordinaire. Il n'est pas extraordinaire. Il y a un seul qui est extraordinaire. C'est Jésus. Yes. Mais tu peux accomplir des œuvres extraordinaires. Mais c'est pas toi. Mais c'est Christ extraordinaire. C'est le Christ extraordinaire. L'homme extraordinaire. Qui trouve le message? Ce sont les prédicateurs mal intentionnés. Merci beaucoup. Nakani Solandi Omoko. Est-ce que Branham a un ordinaire le quoi moutonnios? Maintenant, nalingi okumana question pesinga na kopesa réponse nango ezana oyo nangina lobasika yango. Loba na yo na peso tana yo loba nyonso. Tozali na immeuble moko oyo ezali kotongama kombo na yango die. Fondement ya ndako yango kombo na yango Christ. Christ c'est la parole. Tozali na ndako yango ezali na 7 niveaux. Après 7e niveau, tozali na ceinture moko oyo toiture ekoya kovanda. Premier niveau ezali Éphèse. Na fondation ya ndako wana porteur ya parole ezalaki Jésus Christ. Donc Jésus Christ est égal parole est égal à Jésus la parole. Yemutu fondateur ya christianisme. Donc yena tango na ye azalaki homme ordinaire te. Pour celui le porteur de la parole. Mutuyo azana liloba na Nzambe. Est-ce qu'azali un homme ordinaire? Non. Porteur ya parole. Donc na tango na ye wana azalaki incomparable. Le fondateur. Tango Yesu Christ a koufi a changé combo. Il y a Christ, il a reçu les nouveaux noms. Ces nouveaux noms-là, c'est la parole de Dieu. Donc, Christ, Jésus, les noms, où ils qui est fondateur, Jésus-Christ, tango a koufi, a commis parole de Dieu. Parole de Dieu, en moutou a bandi premier niveau. Ils allaient Paul. Paul, moutou a qui parole de Dieu et pas inaïe. Na période, il y a Paul. Ezalaki na motu moko te oyo azalaki comparable na ye. Azalaki un homme ordinaire te. Po yende motu azalaki na parole de Dieu. Les messagers et les messages sont un. Donc pour motu azalaki na parole de Dieu kati na ye. Lokola Yesu na liloba bazali eloko moko. Paul avec la parole de Dieu eloko moko. Yango Paul akoki ko balobi ke non. Oyo ngai na lobi. Ezala angelo auti na likolo. Aye po a contredit yango ezala ngai moko Paul na ye lisusu ko balola nga na lobaki na la kela mama be. Cela veut dire quoi? O ngai na lobi ezali liloba na Nzambe. Paul azalaki comparable na bato bazalaki te na époque na ye. Azalaki un homme extraordinaire. Na chaque âge, premier âge ndenge moko, deuxième âge ndenge moko, troisième âge ndenge moko, quatrième, cinquième, to na sixième âge Wesley, ti to comme na septième âge William Marion Branham. Et comme la époque oyo Yesu Christ alobaki ke non, bobomi ngai problème ezana ngote na ki pa ba oya ngai. Oyebi ke Yesu Christ ye moko ya Yesu Christ aki uniquement pour les juifs, ezaki pour na bisouté. Lokola ba rejeta ki ye. Alobi ça va, nazali ko tourner regard nanga vers les nations. Alobi ayebi si ba yekola bi ke tango bokomona na répéta kadi kama mbala na ba po ezali écriture. Bokomona mokile zongi na ndenge ya Sodoma na Gomora mibali na mibali bakomi ko balana basi na basi bakomi ko balana na époque wana na kozonga wana nde époque nga na kozonga toye komona
accomplissement ya fils de l'homme na ministère ya William Maro Branham Yesu Kristo lokola esengelaki akwai koya na nzoto oyo Maria abotaki te molimo na ye esengeli ezonga po accompli seconde venue epa ya ba nation nde ayaki kopona nzoto ya William Maro Branham tala kobota ma William Maro Branham nani akoki ko se comparer na kobota ma William Maro Branham mutu moko te nani na ministère tanga botami alinga sala mabe nzambe tourbillon ye ko yebisa ye ko sala boyete komela makaya te komela masanga te ko suye nzoto ne pa ya basite na ko sala lo tango kokoma mukolo nani yango moko te nzamba bana ko batela nzoto ya William Maro Branham pour ka yebaki no parole na ye ekoya ko vanda kati na Branham mutu ya bongo mais na lobi quelle audacité oyo mutu ko ko babike no Branham était un homme ordinaire. Parole de Dieu, vous allez côté ya lelo, vous allez côté ya lelo, vous allez côté ya lelo. Porteur na yango zali William Maro Branham. C'est que on se compare na un homme ordinaire na ndenge nini. Tala liwa Branham hein. Tangwa kufi. Asala accident, azalaki na ba pota na nzoto na ye. Tango ba ye ko zoyer bakotista ngaka bazali ko kotsa na kati ya na salle d'urgence batu nyonso bazalaki na hôpital ezalo zalaki na soins intensifs ezalo zalaki na canine batu nyonso babikaki babimi na hôpital atikala oui atikala kaka ye moko lokola mama ye mona bakotisa na mama ye mo kaka bakosaka nzoto ya Branham mama malade nyonso bobika bokuke na bindako o muta cancer bima atikala kaka ye moko na hôpital. Et puis, mon ganga ye po assurer ba pota oyo azokaki ata pota mokote. Et pota tu elimo. Ata gratinir ezalaki di souta bakunde sans pota. Sans pota mutu ya bongo. Carlos Tika. Mutu ya bongo c'était un homme ordinaire. Non. Branham azalaki. Mais est-ce que Carlos avana na pasteur Baruti ayebi makambo te oyo solo bawo. Mon frère. Papa na enda za magasin ya makambo message. Ayebaki makambo te za kinkoto ya mutema mabeto za nini. Il faut qu'on paie sa moto. Au moins dans un pasteur moko, pasteur Jean-Jacques Nzamba Pambola yo mingi. Azana Lubumbashi. C'est un pasteur là que j'aime beaucoup et je respecte. Na pesa que pesa ba révérence nyonso tout. Vraiment so zali ko solola na yeboye o sentir vraiment que non bon Nzambe zali kati na moto. Donc il faut que pesa ka moto na moto honneur na yepe ko tia moto na place na ye. Na be ka mpaka révérend beaucoup koleka William Maro Branham o ya memeli les autres zali ko dondwa par exemple les loyo yo botibana otangisi mwana zemi mama a kumbi zemi oboti mwana de 0 année ba fièvre ko subela bino il faut ko soma pampex boy na boy titi mwana na komi président de la république akomi ko manquer yo zanani ezan ndenge moko ndenge zali ko babongo yo zali ka papa lo ko papa nyonso ti. C'est ça, il y a tu brises les sacrés au monde biso tango to koli na kato malobate. Tout ça comme on a papa na biso comme si bakota toilette était comme si ba soubaraté tout le monde a bon sacré c'est ça les sacrés alors ce qui les sacrés c'est longwe papa comme une mutu normal hein on gifler pe mbata bon ça me dérange beaucoup l'histoire de Carlos vraiment ça n'a pas nazo ba pasteur Baruti poni a sali biso boy en tout cas tout s'attendait qui était comme on a Baruti tabernacle na niveau comme nango wana to yeba ki niveau na grandeur pour l'église un message que ba soko ye côté faut yeba makamni oko loba mais na mono ndire asali biso mabe makasi comment na mutu ko sakana na William Marion Branham yozo baka bon muta pesi bino vie et puis ngana expliquer ba de no boy au moni différence ba au moni pasteur bozui temps oyo bo telemi fo bo lobaka vérité ya liloba nzambe au moni biso temps to no boy message à Branham to no boy ngo poni to no boy ngo to no kasone Branham bino bo adoraka Branham comme temps nzambe mais tant to comprendre que Branham azani mosala nzambe ateka ne Yesu tu ko comprendre o azaki ne dans le vrai to sonde ba pasteur musu to moni que oh ba teka pe ba branchir ya Branham totali Marie Misamu abima na nzembo ya nani ya liforodisel ezali prédication ya Branham totali frère Patrice abima na nzembo ya liforodisel eza mate ya nani ya Branham to oh do ba joba fentaka biso so to ko comprendre nini moko zo sangai ju musu ba singo no
quand même soko so sala émission bengaka Carlos quand même bengaka peta pasteur ata révérend pour pesa ka moi esengo mais tant bino botanga Bible obani Jean lobagit oui Matthieu Jésus bengaka révérend Jésus bengaka pasteur Jésus to nini mais frère abana bengaka frère mais ba bengaka écoute Branham disait alors c'est-à-dire quoi Branham différence ya doctrine ya Branham ezanini Branham y a teyaki matéya lokola mutu to zapena pasteur na ye ba côté là ba pasteur na bango donc en réalité ba to ba dénomination ils ont le mot ba comprendre té donc ba zapena ba fanatique ba pasteur na bango o ba teyaka bango ba linga pété ba toucher bango ndengo pe Branham ce que Branham c'est différent pour ni Branham tant wa teyi batu na ye bazo teyaka matéya oyo ye ateyaki bazo respecter prédication oyo ye ateyaki yango moni Branham a dit. Mais bango so tourné pasteur na terre nini na janvier 2014 a été. Pasteur en kuta banana matéya mususu, moi ça té après tant a poussé comme moi ça té ya. Mais au moins na Branham ezali un peu propre très bien. Yango skoyo muto aye na message à Branham a force à tenir na ça li forodicel batikele bino poto vide. Donc yo ya na message le baka frère Branham a dit ba to ba na bango. Et ça différent dans notre église des réveils parce que y a pour une fois on a révélation na ninga na ko créer matéya au moins moi na bimi pas pasteur tel mais pasteur na andi marabasi batéya ya andi marabasi batéya tant désordre mais ce que on va vérité te makamu ndenge zali lisiko image oyo Carlos a comme copé ça c'est comme si na message des autres des akuna c'est comme si boyo kanate oh eza ba courant et on expliquait ba courant tout ça na courant bato baso prendre tinga ina otondimaka message ya frère Branham tout c'est loko moko mais ngano to yanga na kesika moko te mais yesu ko bimi na courant moko asakana kana musakoli yango biso totemi to non ko sakana eta muninga note c'est ça le problème n'importe so ça na liloba suka pour ko suka na linga ko boye pesinga moi lisolo moko boye nazaki na camarade danga moko ya kimbangiste OK donc tu vas dire que sur la parole de Dieu yeah mon frère biso prophète na biso ya baindo zali Simon Kimbango il faut botika ba prophète ba mindele wana tout cela na bon merci Simon Kimbango zali prophète na biso ya baindo nandimi yango bon pesa ngai ba écriture o Simon Kimbango atikela ki biso comme étant liloba pour na landa yango oyo ya komaki oyo ya teyaki na landa yango pour que na landa nzelo ya landaki pesa ngai yango ezate mais parce que na ko za l'orienter ndenge nini yango mo eza désordre kuna o ba balati ba saki désordre to so comment Simon Kimbango nzambe na ba puta nzambe atitala omoni message oyo ezali lettre d'amour oyo nzambe atindelaki épouse na moni na émission sima na kozwa temps pour na ko pesa na ko approfondir les chrétiens branhamistes donc na ko pesa ko détailler nyo surtout toyeba omoni ne tozali awa na ko soki tozali ba branhamistes te ba branhamistes bazalaki de 1933 à 1965 OK. Donc ba disciple ya Branham ndi na tango wana de 1933 oyo commission na ye bandaki ti na 1965 batu oyo Branham a ko représenter na jugement bango wana biso tozali génération ya Branham était tozali génération ya Branham était Branham ayebi biso ya minde message lettre d'amour mais génération ya Branham biso tozala kité ezala ba pasteur Barut tous les pasteurs baso bazali na tango ya Branham était génération tozali génération ya épouse parole donc après frère Branham 5 ministères na 5 ministères wana Baruti Dioka Vigudila donc épouse toza épouse parole donc ezali kingo donc statut d'un homme parfait na suka Branham azana suka sika avant père de fête ekita ceinture wana donc kingo wana avant mutu ya kovanda ezali nde ministère ya épouse les 5 ministères donc ils allaient continuer même le ministère Branham azalaki na yango donc tozali épouse parole normalement pasteur Carlos lokola teyaki na campagne akoyi koloba nous sommes épouse parole tango ba dénomination ba koyoka bongo épouse parole ndenge nini ba kozala tirer ba kotuna yi mais épouse parole ndenge biso toza ba chrétien ba branhamiste tout ça bongo épouse parole yango ezali nini tango ba koya na ndia ko expliquer banga bi omoni bato bazaki na tango ya Paul bazalaki ba disciple ya Paul référence na bango ezali Paul Jean-Baptiste ava Yesu aya
babande ko benga ba disciples na les disciples de Jean. De Jean, bazali ba école na. Tango Jean accueilli mission na Sili, Yesu tango aye, babi les disciples de Jésus. Tango Yesu accueilli Paul aye, les disciples de Paul. Les disciples d'Irénée, de Wesley, de babenga lelo ba presbytérien, babenga OK. Ba Wesleyien, lelo soki babengi batu ba branamiste, eza mabete parce que bazali ba disciples ya Branham. Aussi tolobaki ngako na li fokodiste. Tolongo pe na étape nous ne sommes pas des branamistes pour le moment. Branham aye kokoti sabisu na épouse. Tozali normal faut to benga épouse parole. C'est ça. Donc na ko développer yango prochainement. Merci Tokomi na suka épouse parole. Pasteur Carlos, yoka papa di yoka parce que ngana lobaki so na tie li foko bato vanda pongala la ponga ba bébé. Ya sala ba campagne solo campagne autour le Lubumbashi avec le pasteur John Fisher qui toko ba miracle salami ya manki onate ba miracle solo. Bolanda pasteur di yoka te ya papa oza papa te ya bango di yoba. Pourquoi le message vient exalté? Pourquoi dans l'église du message il n'y a pas la vie? Il ne témoigne que des miracles de Branham. Lui-même n'a aucune histoire avec Dieu. Comment les gens croiront? Parle de tes témoignages. Les témoins ne manqueront pas. Ça va les fortifier. Il dira, un homme comme lui, Dieu l'a utilisé. Moi aussi, Dieu peut m'utiliser. Jeune homme, jeune fille. Quand tu étais petit, tu écoutais. Dieu t'a béni. Dieu a fait de toi ce que tu es. Mais regarde maintenant. Quand tu es béni maintenant, tu as grandi un peu. Maintenant tu n'écoutes plus. Quand tu as eu maintenant la gloire, quand tu as eu de l'influence, quand tu es maintenant riche, il ne veut plus écouter. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo ezamabe. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pona mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati sobo melika moko de jour bien mais hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite. Pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. On a évité de dire, surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bobenga pena alendele na numéro na e pour bobenga pour bozo loco. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu mela ngo avant kende obima. O mela ngo. Ça a des jours atabati le loco. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyope anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alain de Mikolo somme. N'habité Mindela, on va payer Biloko. Pour Biloko, on va des solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à toi, problème dans Moutouté, jalousie, car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poison, Oyope anti-poison. Donc, Benga Alain Dele, à partir d'Aïe, Aïbneni, ou à Ozouango. Nous amenons à Pambolabino. Mi bate lambo ke komi biete batwa komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na ngana ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur, bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu mitema kosunga. Fondation Alain Dele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino bana posa lisumi na bino bano baboti bakenda bano bazala moya kotanga te
bato bana besoin lisungi bino bato bana mitema malamu to na posaya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur la katia fondation Alendel kanise loko ezayo ndolo bakie ozanzambe ya bana bitike yo mokolo bakie osungaka basi bakufela mibali pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse.